Nzambe ya bomoi mpe ya solo apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo oyo azali se nzela se moko oyo ezokomema bato epai ya Nzambe mokili. Nazali kotondo Nzambe botondi oyo apesi ngai lelo libaku lisusu po ete nakoka kosolola na bino baye bolingaka liloba lya Nzambe nasolola na bino matali liloba lya ye. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu liloba lya Nzambe elobi nini. Natangi ba article misato ba titre ba article ngo ezali boye. Article ya liboso ezali ya Kenya. Na Kenya ba mibale oyo bazali bambanda bandimi ete mwasi moko abala bango. Article ya mibale ezali ya Afrique du Sud. Projet moko ya loi to ya mobeko oyo ezali kotala oyo ezolingisa mwasi akoka kobala bamibali ezokosuscite débat kuna na Afrique du Sud. Article ya misato ezali ya Ghana. Donc ba découvrir mobali moko azali na basi tuku mine na misato, donc 43 femmes pe azali na bana 200. Motuna yango oyo est-ce que moto oyo abali basi ebele pe mwasi oyo abali bamibali ebele bazali kosala mokano ya Nzambe oyo ya solo? Eloko babengi na lopoto polygamie pe polyandrie. Polygamie eza mpona mobali oyo abali basi ebele. Polyandrie ezali mwasi oyo abali mibale to ebele. Est-ce que Nzambe mokili nde asala yango? Liloba ya Nzambe ezoloba nini na motu na mona? Esengeli tokende na kati ya liloba ya Nzambe po toyeba. Mais avant ça, totala nano mai en résumé malobabi na article wana. Pona mobali oyo ya Ghana komona ezali Nana. Ya azali na basi tukumine na misato 43 femmes pe 200 enfants. Bana mokama mibale. Article biboui. Abi moto wana ba découvrir moto moko kombo na ye Nana na Ghana azali na bana koto mibale, donc 200 enfants. Non, mokama mibale. 200 enfants. Et puis basi tukumine na misato. Na mboka nini na région babengi yango na est ya Ghana. Et article na lobi ke équipe moko ya Angel TV Morning Show. Ezali chaîne moko local. Chaîne wana ezali dirigé na Kofi Adoma. Donc bakei na mboka babengi yango Tenzuku. Ezali village, ezali situé à 13 heures de route. Kotambusa pendant 13 heures. Donc kolonga capitale Accra. Bakei kuna pona kotuna mituna na bana ya Nana wana concernant libota na bango bazana bana ebele. To le kasiko na article ya mibale. Article ya mibale ezali oyo ya mwasi oyo ya Ghana oyo abali bamibali mibale. Donc article wana ya Kenya ezoloba nini?
balobi bambanda mibali mibali bango bandimi ete mwasi o moko abala bango. Tokoleka na article ya misato. Article ya misato ezali ya Afrique du Sud. Na article wana elobini babi na Afrique du Sud projet moko ya légalisation ya polygamie féminine ezobimisa en tout cas débat kuna. Donc bazana projet ya mobeko ya loi oyo kolingisa mwasi akoki ko bala ba mibale to mingi koleka balingi ke ekoma mobeko. Donc BBC to BBC ekomi polyandrie en Afrique du Sud. Polyandrie nde babengaka yango. Donc mwasi azobala ba mibale to mingi ebele. Donc wana babenga na lopoto polyandrie. Donc en Afrique du Sud loi wana ezoko susciter débat. Donc un débat de société s'installe. Sikoyo kaka en Afrique du Sud groupe moko ya ba religieux bazali kolinga projet wana te bazolinga te ke balingisa basi to balingisa mwasi abala ba mibali. Donc groupe wana ya ba religieux bazo s'opposer na projet wana ya loi wana. Alors motuna na ngai na bino yangoyo, est-ce que groupe wana religieux lingomba wana ya ba religieux wana ya Afrique du Sud o bazoko linga te ke balingisa mwasi abala ba mibali, est-ce que bango bazana raison? Toko examiner l'article misato yo à la lumière ya liloba ya Nzambe, à la lumière de la parole de Dieu. Nani ayaka na likanisi ya mariage? Nani a institué libala? Liloba ya Nzambe ezoloba nini? Na mutu na mona. Liloba ya Nzambe ezoloba nini? Pona tozwa eyano na mutu na mona. To eba ete nani a institué libala? Nani ayena likanisi lina? Esengeli totanga liloba ya Nzambe, totala makomi, tokokende liboso na buku ya Genèse na ebandeli ya Biblia. Genèse 2:18 totama liloba ya Nzambe kuna babi Yawe Nzambe alobi eza malamu te ke mobali azala ye moko. Adam azaka ye moko. Nzambe alobi ke eza malamu te mobali azala ye moko na kosalela ye lisalisi aide semblable aide lisalisi lokola ye, une aide semblable à lui. Nzambe alobi te ka kosala moumbu to moto konyokola mosali, non, mais aide, compagne. Toke na verset 21 ya Genèse 2. Alors Nzambe Yawe Nzambe asali nini? Alalisi mobali. Mobali alali pongi. Nzambe akamati moko ya panzi na ye. Donc azwi panzi moko ya mobali. Pe liloba Nzambe lobi ke akangi mosuni na place na yango. Verset 22. Yawe Nzambe asali mwasi na panzi oyo azwaki epai ya mobali. Yawe Nzambe asali nani? Asali mobali to asali mwasi? Asali mwasi na mopanzi oyo epai mobali, pe amemi mwasi epai ya mobali. Liloba ya Nzambe elobi ete Yawe Nzambe asali mwasi na moko ya panzi oyo azwi epai ya mobali. E Yawe Nzambe amemi mwasi epai ya mobali. Yawe Nzambe asalaki te mobali mosusu pona Adam. Asalaki nde mwasi pona Adamu. Asali mwasi pona mobali.
Yawe nzambe nde tuti kotanga wa amemi mwasi epai ya mobali. Yawe nzambe amemaki mobali mosusu te epai ya Adam. Verset 23. Et moto alobi Adam mobali alobi oyo azali mokua ya mikua ya ngai pe azali mosuni ya mosuni mwa ngai akobiangama mwasi po ete azwamaki epai nani epai ya mobali. Verset 24 na tina wana mobali akotika tata na ye na mama na ye akotingama na mwasi wa ye e bakokoma mosunise moko. Liloba ya Nzambe na verset 24 ya Genèse 2 ezoloba nini? Verset 24 ya Genèse chapitre 2 elobi na tina wana Nzambe yeme azoloba. Nzambe mokili yeme azoloba lobi na tina wana moto mobali pardon. Mobali akotika papa na ye na mama na ye akosatashi akotingama na mwasi wa ye e bakokoma mosuni se moko. Esengeli bo remarquer bo tala bo noter attentivement maye Nzambe azoloba. Nzambe mokela lobi na tina wana mobali akotika tata na ye pe mama na ye akotingama na mwasi na ye. Selon Nzambe ya solo mobali akotika papa na ye na mama na ye akosatache na nani akotingama na nani na mwasi na ye akosatache akotingama na mobali mosusu te. Non, liloba Nzambe lobi ndenge wana te. Mobali akotika papa na ye na mama na ye akosatache na mwasi na ye akosatache na mobali mosusu te. Liloba Nzambe ya solo alobi te ete que mobali akotika papa na ye na mama na ye akotingama na basi baye te. Ekomami ndenge wana te. Liloba Nzambe alobi te que mobali akotika papa na ye na mama na ye po ete akende kotingama asatache na basi baye ase femme. Non, Biblia alobi ndenge wana te. Bato banso baye ba remplaça sa femme to mwasi wa ye na basi baye bato bana bango banso baboyi kotosa monoko ya Nzambe. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Bango batosaki mokano ya Nzambe te. Bato banso oyo bala basi ebele na kati ya liloba ya Nzambe lokola toka matandakisa Abraham oyo atikaki oyo zwaki mosali ya Sarah donc Agar alingaki asalisa Nzambe. Exemple ya Jacob azalaki mpe na basi ebele. Le roi David azalaki na basi ebele. Exemple ya Salomo, le roi Salomo azalaki na 700 princesses lokola basi. Puis azalaki na 300 concubines. Mais fin de fin, eloko ne esami basi bana. Donc 700 princesses na 300 concubines. Bango ba détourner motema ya Salomo. Beaucoup kotanga ngo pa na bino moko dans 1 roi chapitre 11 verset 1 à 5. 1 roi chapitre 11 verset 1 à 5. Donc na buku ya Genèse chapitre 2 tomoni ete ezali Nzambe ye moko mokili nde a institué mariage entre Adamu na Eva, entre mobali na mwasi. Ezali te entre mobali na basi. Standard ya Nzambe yango wana. Nzambe nde abandi ye nde ye na likanisi moto nde ye na likanisi ya mariage te. Ezali Nzambe yeme nde amoniki eza malamu te Adamu azala ye moko nde asala Eva asali mwasi asali basi te asali mwasi.
wana nzambe nde alobi na Genèse. Mais mwana ya nzambe Yesu Christ aloba nini concernant mariage? eloko nini Jésus Christ aloba? Toke na évangile ya Matthieu chapitre 19 tokotanga verset 3 à 8. Bapharisiens batuni Yesu Christ balobi na ye mpona komeka ye pour l'éprouver. Bazali kotuna ye te, baaborde ye te mpo baapprendre, mais mpo baéprouve ye. Est-ce que elingisami na mobali abenga na mwasi mwa ye ka mpona motif quelconque? Verset 4, Yesu Christ azongisi yano. Est-ce que botanga te ke mokeli na ebandela asala mobali pe mwasi? Bozomona standard. Apparemment bato bazo koloba na o ba aborder Jésus Christ bazalaka batangaka yango te. Mais n'avez-vous pas lu que le créateur mokeli na ebandela asala mobali pe mwasi? Jésus Christ a tuni azongiseli bango yango na botunaka bango motuna. N'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit l'homme et la femme? Verset 5. Et alobi que na tina wana mobali akotika papa na ye na mama na ye akosatache akotingama na mwasi na ye. Et bango mibale bakokoma mosunise moko. Na verset 5 ya Matthieu chapitre 19, Jésus-Christ alobi na tina wana, c'est pourquoi l'homme mobali akotika papa na mama na ye akosatache akotingama na mwasi na ye. Et bango mibale bakokoma mosunis moko, une seule chair. Jésus-Christ alobi l'homme s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit alobi te que et s'attachera à ses femmes na basi bayi. Parce que dans le verset oyo Jésus-Christ a ajouté dans Genèse na bakomi musuni moko. Jésus-Christ a lobi bango mibale, les deux deviendront une seule chair. Verset 6 lobi nini? Natina wa bazali isusu mibale te, ils ne sont plus deux. Kasi bakomi bobele se musuni moko. Donc to mobali akabolate oyo nzambe sangisi ensemble. Wati esika moko. Verset 7. Sikoyo batoyo bafarisien sikoyo bakozongela Yesu Kristo po baloba na ye. Pona nini Moïse akomi ete bapesa mwasi mukanda ya divorce pe ko babenga na ye. Verset 8. Yesu Kristo azongisa bango yano. Ezali pona matoi mangbongi na bino. Yango nde Moïse alingisi bino bo repudier bo kabana na basi na bino na kasi na ebandela. Ezalaki lolenge lona te. Jésus Christ alobi na bango ezali pona nini? Ezali pona matoi mangbongi na bino. C'est à cause de la dureté de leur cœur. Mitema na bino ya mabe wana, ya makasi. Donc, c'est à cause de la dureté de leur... na mitema mia bango wana. Matoi mangbongi na bango wana. Yango nde Moïse alingisaka bango ba repudier basi na bango. Kasi na ebandela. Ezalaka lolenge lona te. Wana Yesu Christ nde alobi a confirmé o nzambe alobaki na Genèse 2. Il a confirmé total la troisième personne, apôtre Paul. Et là, on a aloba concernant mariage. Tout qui na beaucoup à Éphésiens chapitre 5, verset 31. Et le Bible, na tina wana mobali akotika papa na ye na mama na ye akotingama na mwasi na ye. Et bango mibale bakokoma ubele mosunise moko. Le deux, awa mibale wana ezali mobali pe mwasi. Nzambe oya solo a institué polygamie to polyandrité. Nzambe a solo yende moto na likanisité que mobali abala basi ebele to mwasi abala ba mibali ebele. Wana ute pa nzambe ya solo te. Nzambe ya solo
standard na atiango eza na Genèse touti kotanga Jésus-Christ azongi a répété yango apôtre Paul azo mentionné alobi yango awa. Alors toyebi ke na mokili oyo tozali na banzambe mibale batata elimu mibale nzambe oyo ya solo tata Yesu Kristo oyo akela likolo na se na biloko biso nzambe ya mwinda na nzambe oyo ya se nzambe oyo ya molili babengi ye Zabulu Satan azali ennemi ya nzambe pe ennemi ya bana nzambe nzambe oyo ya solo yende a institué libala entre mobali na mwasi ezateke entre mobali na basi to entre mwasi oyo azobala bamibali ebele non eza ndenge wana te. Donc le contraire ya mokano ya nzambe le contraire ya mokano ya nzambe ya solo euti epa monguna ya nzambe nzambe oyo ya se Zabulu bato banso na kati ya liloba ya nzambe oyo babala basi ebele bango banso baviole liloba ya nzambe batosi mokano ya nzambe te. Na bisika misato oyo touti kotala na Genèse na Matthieu Genèse 2 Matthieu 19 pe na Ephésiens 5 na bisika wana touti kotala tomoni ye eloko nini tomoni na bisika misato wana na Genèse 2 nzambe alobi ke mobali akotika papa ne na mama na ye pe akosatache na mwasi na ye alobi te ke akosatache na basi baye nzambe alobi sa femme e bakokoma mosunisi moko. Na Matthieu 19 Jésus-Christ alobi nini Jésus-Christ alobi ke mobali akotika papa ne na mama na ye akosatache na mwasi na ye à sa femme alobi te ke à ses femmes et bango mibale donc mwasi na mobali le deux bakokoma mosunisi moko. Na yebisaki bino ke na verset 5 ya Matthieu 19 Jésus-Christ a ajouté le deux na Genèse ezali ils deviendront le deux Jésus-Christ a ajouté na verset 5 ya Matthieu 19 le deux deviendront. Et enfin na Ephésiens chapitre 5 verset 31 apôtre Paul alobi nini apôtre Paul alobi ke na tina wana mobali akotika tata na ye na mama na ye akosatache akotingama na mwasi na ye à sa femme alobi te ke à ses femmes basite non mwasi e bango mibale bakokoma mosunisi moko. Combien de fois yo olingi ke nzambe aloba concernant situation moko boy po yo ondima o comprendre combien de fois nzambe so alobi la question est réglée hein? Nzambe ati standard na Genèse chapitre 2 tutangi yango selon nzambe oyo ya solo libala ezali entre mobali pe mwasi ezali te entre mobali na basi donc mobali oyo abala basi ebele to mwasi oyo abali bamibali ebele nzambe oyo ya solo a institué mariage était entre mobali moko na basi ebele tomoni na ebandeli ezali entre Adamu na Eva non c'est clair le contraire oyo nzambe ati wana oyo alobi entre Adamu na Eva le contraire euti epa na ye te mobali oyo abali basi ebele azosala mokano ya nzambe oyo ya solo te nzambe oyo ya solo aloba te na kati ya liloba ye te ke mwasi abala bamibali ebele mwasi oyo abali bamibali ebele ekozala mibale to plus que ça mwasi wana azosala mokano ya nzambe oyo ya solo te. Alors soso moto azosala mokano ya nzambe oyo ya solo te azosala mokano ya nani ya monguna ya nzambe na kati ya Biblia
po bato mosusu bakende toujours kaka koloba kopesa baexemple na kati ya bibilia. Bato banso baye babala basi ebele bamibali oyo nyonso na kati ya bibilia babala basi ebele bango banso baviole mokano ya nzambe basala mokano ya nzambe ya solo te parce que nzambe ya solo yende a établir yende a instituer mariage entre Adam na Ève, entre mobali na mwasi. A établi mariage était entre mobali na basi. Soki biso tozolinga nzambe ya solo. So tozolinga nzambe ya solo, et to garder ye toujours na première position. Et sengeli to koma ba imitateur ya nzambe ya solo. Soki yo lobi ke yo lingaka nzambe oya solo. Esengelo bomba mibeko na ya nzambe lokola babombaka biloko ya talo. Nous devons garder jalousement ces commandements, les commandements du vrai Dieu, en faisant sa volonté. Kosala mokano moye. Libala selon nzambe ya solo ezali nini? Libala selon nzambe ya solo ezali entre mobali pe mwasi. Nzambe ya bomoi pe ya solo apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.